Jambo eno Betuabu Mbote na Ben. Nazali wabino Patrick Chimanga, tata ya Mayangani, mwana ya mama Christine Kalanga, mpe boye malamu na Mayangani na politiki. Toleki mbalamoko na mayeto kolobela na kati na Mayangani na politiki na biso ya lelo, kasi yambo ete bolimbisa ngai batata ba mama bandeko wa bolingo. Yambo na manyolela bino mayeto kokende ko manyola lelo, na kolinga koyebisa bino eloko moko. Boyoka ngai malamu na bokebi nyonso s'il vous plaît. Ngai Patrick Chimanga, tata ya Mayangani, mwana ya mama Christine Kalanga. Nazali muluba te, nazali mungala te, nazali muswahili te, nazali mukongo te, kasi nazali mukongomani. Naibite soki boyoki nga malamu. Nalobi boy, nazali mukongomani. Tikana sangisana ndambo wa français pona bino baye ya français. Ngai Patrick Chimanga, tata ya Mayangani, mwana ya mama Christine Kalanga. Nazali kasayente, nazali kivusiente, nazali équatoriente, nazali katangete, kasi nazali congolais. Nalingi koyebisa bino boy, nto nalingi komanyola boy. Bisika biye nyonso bakongomani basangani mpona kimia, mpona limiemia entre bango na bango. Nto bisika biye nyonso bato basangani mpona pe, mpona République démocratique du Congo. Nazali d'accord na bango. Mpe na kotikalaka toujours ko soutenir pe na kati ya République démocratique du Congo. Sikoyo awa problème ezali nini? Nto nini tozokende na komanyolela lelo? Lelo tozokende na kolobela bosangani officiellement ya mwana mboka Joseph Kabila na mwana mboka Moïse Katumbi. Eske awa bango basangani bazali sincère na mitema na bango? Nto mitema na bango ezali sincère? Mpamba te na kotala na miso ozo mona nto ezo mona na deja ke oyo bazoloba na minoko na bango nto oyo ezobima na kati na maloba na bango ezali o ezali na mitema na bango te. Mpo image ya maemanso euti kosalema ezolakisa biso ide ya oyo ezali na fond. Bazolobela réconciliation soi-disant yaba Katange, yaba fils na ba fille ya Katanga. Katanga ezali na babikolo ebele, batata, ba mama, bandeko waboli. Katanga ezali na ba ethnie ebele. Nalingi te kokota na masano ya babikolo nto na baje ya ba ethnie. Kasi esengeli na ngai na rapele binoke Katanga ezali na ba province ebele na ndenge bauti kokabola yango. Eboye bisangai batata ba mama bandeko wa bolingo. Ba province ya Katanga oyo ezali ebele. Babikolo ya Katanga na ba ethnie oyo ezali ebele. Sikoyo ekolo nini ezali kobundisa ekolo nini na kati ya Katanga? Nto bikolo nini oyo ezali kobunda na kati ya Katanga? Nto ethnie nini oyo ezobundisa ethnie mususu na kati ya Katanga? Donc ezali deja lukuta oyo bazoyebisa bino. Mpamba te ezali na bikolo oyo ezali kobundisa bikolo mususu te na kati ya Katanga. Donc na forme réconciliation ezali deja luvunu na luvunu, nto lukuta na lukuta. Ya mibale na ngonga nini makambo yango ebandaki?
oyo esengeli baya kosalela bango réconciliation sikoyo. Bakoyebisa biso yango te batata bamama bandeko wa bolingo. Mpo ezali nyonso oyo montage politique nto manipulation politique. Sikoyo balingi ba réconcilier nini? Mpe nani alingi a réconcilier bango? Bino basango nto bino ba prêtre catholique mpamba te batata bamama bandeko ya bolingo. Balobelaka réconciliation ntango bato babundi nto bato baswani nto bato bazalaki na ba problème. Sikoyo bino basango nto ba prêtre catholique bozo réconcilier bato oyo bazali na problème te. Mpe bango basengaki na bino okokende ko réconcilier bango bakatange en général. Nazolobela Moïse Katumbi na Joseph Kabila te po bango bazali ko représenter bakatange te. Mpe bango batikalaki ko prouver na biso nto na bato ke bazali na ba problème te. Sikoyo ndenge nini bokokende kopesa solution na likambo oyo bino moko boyebi te mpo na likambo oyo yebani te. Mpamba te biso toyebi ke ntango bato bazolobela réconciliation, c'est-à-dire bitumba ezalaki koswana ezalaki, y avait des problèmes entre Songolo nto Pakala. Et nto ezalaki problème entre ekolo Songolo ya Katanga contre ekolo Songolo ya Pakala ya Katanga. Nto po tozolobela Katanga. Et nangonga oyo kuna na Katanga ezali na bikolo oyo ezobunda te. Nto ba etni oyo ezobunda te batata ba mama bandeko wa bolingo. Alors bon comprendre que réconciliation ezali manipulation mpe lukuta ya solo. Likambo ezali awa ezali rapprochement tout simple ya ba acteur politique o mibale Moïse Katumbi na Joseph Kabila. Mpamba te ezali Moïse Katumbi mutu abandaki kosenga kukutana na Joseph Kabila. Mpo calcul politique na ye ezali ke soki azwi lisungi ya Joseph Kabila koki kokoma président ya République démocratique du Congo. Donc, bo comprendre malamu ki ezali kaka kosangana ya Moïse Katumbi na Joseph Kabila eno ya bakatange ndenge bazomeka kotia yango. Sikoyo nini ekabolaki bango Moïse Katumbi na Joseph Kabila? Nyonso ebandaki batata bamama bandeko wa bolingo. Ntango Moïse Katumbi akanisaki nto alobaki ke Joseph Kabila azolinga ko vanda na pouvoir mpona libela. Nto kozwa troisième faux penalty. Nto alingi akangama na bokonzi. Mpe batata bamama bandeko wa bolingo. Boyoka muke maye mwana mboka Moïse Katumbi azalaki koloba contre Joseph Kabila. Nto nini esalaki ke ye Moïse Katumbi akabona na Joseph Kabila. Boyoka. Ce n'est pas surtout à Joseph Kabila de me traiter de Judas. Je crois qu'il doit lire la Bible. Aujourd'hui, M. Kabila, il doit faire son examen de conscience. Il est resté au pouvoir de 2016 en 2018. Il a trahi la constitution congolaise. Il a trahi le peuple congolais. Il a tué à l'est du Congo, à Beni et dans le deux Kasaï, l'insécurité qui règne aujourd'hui. Moi, je ne voulais pas rester avec l'incarnation du mal. C'est pourquoi j'ai quitté Kabila. Si lui peut se comparer au Christ, je demande à la population congolaise de nous juger. Pour moi, les Judas, c'est Kabila. Mais vous avez des gars... Ezali tango ya Kabila nde bayebisaki biso ke Moïse Katumbi azali koyiba ba iranium. Kutu na tango ya Joseph Kabila Moïse Katumbi azalaki kokengedila Congo na musika azalaki kokengedila ngo na bakasumbalesa. Donc la Kabili esala Moïse Katumbi bisala sala nto emonisa ye bwale. Donc
moto oyo azongiseli Moïse Katumbi dignité na ye lokola congolais ezali mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Nto Fachi, président de la République. Moto apesaki ye possibilité ya kozonga na mboka ezali Fachi. Mpe tango basanganaki na union sacrée, Fachi apesaki ye ba ministère ebele o bazali ti lelo. Pouvoir oyo epesi Moïse Katumbi mpifo nto makasi ya kosala maemanso oyo azosala lelo ezali pouvoir ya Fachi. Moto oyo asilisi ba procès ya ba mercenaire ya Moïse Katumbi ezali pouvoir ya Fachi. Oyo nazoyebisa bino batata ba mama bandeko wa bolingo ezali ba fait nto bosolo na politique ya République démocratique du Congo. Mpamba te ezalaki na bakongolais mingi nto ebele ezala bakongolais ya diaspora ezala bakongolais ya kati ya mboka bazalaki koloba ke Joseph Kabila esengeli bakanga ye. Joseph Kabila esengeli bakanga ye na CPI esengeli ya kokanga ye akende kosamba kuna na CPI. Ezali pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nto pouvoir nde eboyaki mpe ye abengaki Joseph Kabila mon frère. Mpe bakongomani bosilikaki mingi ebele. Donc politique ezali ki motema mabete batata ba mama bandeko wa boli. Soki mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali na ba problème ebele lelo contre ba politique misusu ezali tout simplement mpo ye aebisaki mwana mboka Joseph Kabila ke moto moko te akoya kosimba yo yo vanda kimia na kati ya mboka na yo mpamba te ozali kongole lokola ba kongole nyonso. Mpe ye aebisaki ye na kolandela yo te aussi au servir mboka na lolenge na yo sikoyo vanda pe zala à l'aise. Mpamba te bato nyonso bazalaki kozela Fachi yakanga Joseph Kabila lolenge ezali kosalema na ba pays ya nzinga ya Afrique. Mpe Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki na kosalela yango te. Alobaki soki olingi kokanga Joseph Kabila yo moko yaka omikangela yo ye moko kasi ngai te pouvoir na ngai te pe influence ya pouvoir na ngai te nto influence ya ngai te. Batata ba mama bandeko wa bolingo lamuka ezalaki koloba nini na ngonga yango? Lamuka ezalaki koloba soki bazwi bokonzi bakokanga Joseph Kabila mpe bakokanga bakabili nyonso. Kasi moto oyo amemi kimia mpe na secteur politique nto moto oyo azomema culture wana ya demokrasia nto ya bolingo na politique bolingi boboma ye. Mpamba te ezala Moïse Katumbi nto Joseph Kabila bango nyonso mibale baprofite na bolamu ya Fachi nto baprofite na esaleli ya politique ya Fachi. Sikoyo réconciliation nini bazolebela biso nto bazoyebisa biso. Bandeko na ngai soki bovandi malamu mpe botali maemanso ezali koleka na politique ya République démocratique du Congo nto soki bovandi mpe botali yango malamu boko comprendre oyo ezosalema na Katanga ezali motema mabe na politique nto politique ya motema mabe mpamba te politique ya motema mabe efutaka te. Moïse Katumbi na Joseph Kabila bango nyonso mibale baprofite na bolamu nto na esaleli malamu ya esaleli ya pouvoir ya Fachi oyo azali nango. Mpamba te Fachi amemi politique ya science et non politique ya motema mabe. Sikoyo tozonga na Katanga batata ba mama bandeko wa bolingo. Donc na banzi ete na uti komanyolela bino maemanso ezo salima kuna na Katanga mpe na banzi ete bososoli yango malamu. Bolimbisa biso soki ke tobekisi bino libakuna maemanso touti komanyolela bino awa mpamba te tozali bobele bato tozali pe na makila na mai. Komela biso na se soki ozali na remarque ya kosala biso
mpamba te biso tozali bana musala na bino bakongomani nto bayebanso bazali kotala biso totondi bino longonya mpona fidelité na bino mpe koyamba biso na bisika nyonso bozali koyamba biso ezala na bandako na bino to bisika nyonso bozali nakei na lombangu na kopesa merci na pichu image mpamba te ye asabongoli mai na mvinyo mpe bomela yango nde na modération nakei mpe mbangu na kopesa mbote na salon batatu epai ya JB nabosani te Roki Kalonji napesi mpe mbote na Jack mon frère iwa bino Patrick Chimanga tata ya mayangani mwana ya mama Christine Kalanga très important mpe tomonani mbala ya nsima merci beaucoup mpe goodbye.